ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Baeba nini ekoleka na mboko yo Congo. Awe. Y'a Patrick Marois Vendi, mon Paris Space. Y'a Marois Vendi, Major Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Eza ya koyinda umela soko yena agence ote veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Marois Vendi, Rue Léon numéro 25. Baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Rue Léon numéro 25 et pas Patrick Marois Vendi, balobi Global Express souka l'agence soko yete veut dire ou melate pour na kati agence oyo toza na ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa ko traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye kitoko chez Patrick Marois Vendi balobi service kitoko soko lingo umela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Marois Vendi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela hatinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda ka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Marois Vendi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et sika obunga te Rue Léon numéro 25 Kevin Kamuzuna Zilatan Mobala Neli Monduka Kevin Kamuzuna Zilatan vous comprenez Nagler Sexy Boy vous comprenez le patron des patrons junior Gelor Nzongo Gelor Wanted vous comprenez cheval blanc vous comprenez cheval blanc donc deux fois Cap Désir c'est les îles chante Papa Wemba et ils ont danger ma sœur nanga Marceline Bafoua sœur Marceline Bafoua ba Brigitte Anani bangotu ba Sarah Martinette nous aimons la zone lingateur bamboule pesi habitude pati pacheko bolingo na moyipe na butu oponi na yo kolela chance asuka okoma pesa ngaye kanda na yo mabe motema nwebende ngai waki mulongo motema etindi ngaye nasa motema nani temwe singa moko emawa ebemba sasa matanga to ya bolingo balelaka ngana leli papa na sima ya lopangu babiloko wana edino koyemba te eza danger biloko babiloko na obinga babiloko na oyemba nete na kumisa nkolo na nzembo ya papa kolo mokano na ye salema mokano na ye salema kalo kolo mokano na yo salema yawe nana na yo kokota na ndako na yo fungolanga na kota pona leliango opesaka santu para mosala koluka ba ame perdu
ngana kosangisa bato nano yembo utanga na botama nanoko na mona te moyengebene kelela te wana toyemba ngo calmement babiloko eza ebele babiloko neti ba mokonzi azali motema ngolu ndima losambo na biso kpegbengbe papa ekotalaka mpe bona bayo babiloko wana soki kofinga mpe matangi eleki papanga akoyande kotikala poso semikuwa yayo hawemba wema na wemba yoyo hayoyoyoyoyoyoyoyo piti wana Nathalie nasepelaka na ye tosa fitiring iloko abe ezali kuti nde iloko niyongo teyaki undeni na kati ya chambre mon amour contre 6 millions basusi ngoya ogo etumbo monene boye vraiment est-ce que nakoki kozongisa ta mwa chuki wana ozongisela bino jo wana te naoyembaka fo baya te fo baya donc nana besoin de nde nazoloba boye nana besoin bakoriste oyo alingi aya koyemba aye na ye epuis concert yango eza concert te eza karaoke soirée gala humanitaire hommage à papa oyo nga napesi en tant qu'artiste engagé. Organisé par qui? Organisé par moi-même, organisé par les combattants, les résistants, organisé par bateau, la bonne musique, organisé par les viva la musiciens. Vous comprenez? Donc la musique, bana moloka ibote lema, jet set, cour de grand, binotou bote lema, Al-Qaïda, loa banike sebayaka, lola ba trésor ngando, lola ba o nan mususo, fils Edungu, mon petit frère propre, ba héritier Kramawel, vous comprenez? Ba sa terme belé, ba sa père on peut ba bimitro mususo mona wa, mususo na mona bilame toki bilame comme sur la motoki wa yango wa. Vous comprenez? Yoka mobalina akobelela yo nakati ya tous les fele bisengo boyoka ngo ebele donc boya kala mingi te on apesi bino waka o babenga o balobaka introduction résumé bozela ba place ba mamutu ba invitation toujours babe eza ofele donc voilà nana mingi alobate gindi vraiment yakama Juse Diboko kosi Marthe Messe Borel Sarah Martinette mbote na bino Mobile Express ya Patrick Marwa Vendi Mobile Express ya Marwa Vendi Major Bisadiri Hi baby you haikufi babi grave c'est chaud eza ya koyinda umela soki oye na agence oyo te veut dire oumela te Global Express c'est Patrick Malwavengi Rue Lion numéro 25 balobi agence ya grave agence ya monene oyo tozo kotinda bakoli na biso na Kinshasa bakoli na biso na Angola bakoli na biso na Brazza po koli le koma kitoko il faut le kana Rue Lion numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global Express souka l'agence oyo soko yete veut dire oumela te pona kati agence oyo toza na ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko lingo oumela foya na Rue Lion numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi souka l'agence
bamama Paris bana Paris bana Bela bafungoli biso biloko ya kitoko vraiment ngo iwumela atinda biloko ne kaka awa po biloko ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda kaka awa babili anda mutina ndam vraiment ngo ya jaka ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malouavengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te Rue Léon numéro 25 umela Edino image Banza Sango ya Congo Edino image Edino image Edino image Edino image Edino image Edino image ouais Edino image Banza Sango ya Congo Sango ya Congo ekenda etambola mokili mobimba bayeba nini ekoleka na mboka oyo Congo awe